Où est la défense? Vous avez encore la parole avant que nous prenions la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, au début, il commence par dire qu'il a approché les prévenus du modèle. Un bon père de famille. Il l'a approché. Parce qu'il enchaîne en disant que le prévenu Timothée, notre client, était à la chaire avec le micro. Et il l'appelle pasteur. Il était à la chaire. Monsieur le Président, nous sommes à Kinshasa, nous connaissons comment sont ce que nous appelons les églises. Parce qu'on ne doit pas faire la confusion entre un temple, un tabernacle, un lieu de culte et l'église. Abusivement, l'église, c'est là où on prêche la parole. Mais pour prêcher la parole, on aménage un endroit. Cet endroit, comme vous avez bien suivi, avec des bâches, et c'est pendant le déroulement du culte que la partie civile Batata viole ce temple pour la circonstance. Il entre pendant le culte. Lui qui a dit qu'il a du respect envers les hommes de Dieu, il va aller approcher Timothée. En même temps qu'il dit que lui était avec les policiers dehors, sur l'avenue, là où les policiers ont tiré des balles. Et il a même dit, à 2 mètres, Monsieur le Président, à 2 mètres, on tire les balles. Il ne nous a pas dit en l'air. On devait avoir des impacts des balles. Pas forcément à 2 mètres, on tire. Je vois la taille de l'arbre. Monsieur le Président, vous comprendrez, lorsque le ministère public saisit, tout est dit. Il y a des faits anciens dont on vous a parlé, les faits anciens qui étaient au parquet. Et c'est ainsi que on organise, après avoir appris, parce qu'il vous a dit qu'on lui a dit que Timothée est dans les quartiers en train de prêcher. Il s'amène avec ses gardes du corps. Ce n'est pas parce qu'il est OPJ. Il a appelé le procureur qui lui a dit qu'il y a un avis de recherche. Il a arrêté avec quel document? Est-ce qu'il peut nous répondre, Monsieur le Président? Il a arrêté avec quel document? Vous avez arrêté avec quel document? Il avait arrêté le monsieur parce qu'il y avait des coups de balle. Je ne sais pas s'il y avait des coups de balle. Merci, Monsieur le Président. Nous avons demandé à ce qu'on nous dise l'impact des coups de balle à 2 mètres. Là, on n'a pas encore répondu. Et le ministère public, je suis heureux qu'il se soit ressaisi. Parce qu'il a commencé même à nier la qualité du policier. Il n'est pas policier. Et pendant que dans son dossier, il voit qu'il y a un ordre de mission avec les autorités qui l'ont signé. Votre honneur, Monsieur le Président, il s'agit bel et bien de la situation entretenue par la partie civile. Il vous l'a dit. Il a appris que Timothée est en train de dans les quartiers. Et c'est ainsi qu'il est venu. Parce qu'il a utilisé le verbe, j'étais en promenade. Et le ministère public est dans les présomptions pour vous dire
Il a pris les policiers parce qu'il savait. Il savait quoi? Il a dit qu'il savait qu'à Kimaseke, surtout de ce côté-là, il y a des Koulouna et c'est connu. Quoi de plus normal qu'il sollicite la protection auprès des autorités compétentes? A-t-il commis quelle violation en se produisant devant un commissariat et en sollicitant la protection de la police? Le ministère public est en train de divaguer. Il n'est pas policier, il est policier, il est pris à dessein, on lui a donné 80 $, alors que notre client a dit l'argent, c'est l'argent qu'il a donné pour les services qu'il a sollicités. Je vais me faire compléter par des questions. Votre honneur, j'ai deux petites questions à poser. Je commence par madame qui s'est présentée. Madame n'a même pas encore parlé. Il faut attendre quand il va parler que vous allez lui faire poser des questions. Il n'a même pas encore parlé. C'est essentiel. Ça Alors, donne quand même. alors laissez-nous alors que nous puissions l'entendre. Maintenant, vous allez lui poser des questions. Parce que vous n'allez pas lui poser des questions, nous-mêmes n'avons pas encore entendu. D'accord, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, monsieur le président. Alors, je m'adresse à monsieur le bourgmestre. Il a dit devant votre auguste tribunal qu'il s'est entretenu avec le procureur sur un document qui est en circulation contre notre client, qui serait un avis, nommé un avis de recherche. Alors, et que c'est le procureur qui lui aurait donné ordre d'aller arrêter, mais sans lui donner les documents. Ce sont notés. Mais la question, c'est celle-ci, votre honneur. Pourquoi n'a-t-il pas, après avoir exécuté l'ordre, nous comprenons qu'il a exécuté l'ordre lui donné par le procureur de la République d'aller arrêter quelqu'un dans un lieu de culte. Mais là, après l'avoir arrêté, pourquoi il ne l'a pas amené devant la personne qui lui aurait donné l'ordre d'arrêter? Même si il semblerait dire que c'est parce qu'il y a eu coup de balle. Mais il affirme très bien devant vous que donc celui-ci, le policier, notre client, c'est un criminel engagé par l'autre client. Mais pourquoi il n'a pas fait l'application de l'article 115 du Code judiciaire militaire qui stipule que en cas où il y a des civils et les militaires dans une association, c'est la juridiction de droit commun qui est compétente. Pourquoi il n'a pas acheminé nos clients à la juridiction compétente? Il l'a amené devant vous. Qu'il puisse répondre à cette question. Non, il n'a pas répondu, votre honneur. La question des compétences, que vous connaissez les compétences, les articles. Non, c'est parce qu'il s'agit d'un avis de recherche. Il est supposé que notre client est recherché au parquet. D'après l'information qu'il vient de nous donner, est-ce qu'il peut produire cet avis de recherche-là devant vous? Et puis de deux, pourquoi il n'a pas amené devant l'autorité qui lui avait ordonné donner l'ordre? Voilà les deux questions que merci vous beaucoup, pouvez poser, pas répondre vous-même déjà en mettant les questions de compétences qui fait ne pas... J'ai déjà répondu à ces questions. L'avis de recherche. J'ai déjà répondu à ces questions aussi. Qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai répondu ceci. J'ai arrêté le dossier parce qu'il y avait des coups de balle tirés par ces policiers. Deuxième question, pourquoi il ne l'a pas amené là où il était recherché? Voilà, pourquoi je ne l'ai pas amené là-bas parce qu'il y avait déjà des infractions militaires. S'il l'a amené, il s'est saisi de lui parce qu'il y a eu coup de balle. Pourquoi il ne l'a pas amené là-bas? Parce qu'il y a eu des infractions militaires dedans. C'est ça. Monsieur le Président, le bourgmestre n'est pas n'importe qui, surtout à Kinshasa. C'est une autorité vraiment respectueuse. Combien de gardes lui accompagnaient? Est-ce que l'un de ces gardes ou l'une avait eu aussi à tirer des coups de balle? Est-ce que vous avez combien de gardes avec vous?
Moi, je mets 3. Regarde, est-ce que vos gardes sont tirés? Même pas un coup de Voilà. Aucun de garde a tiré même une seule balle. Pas même le débris, il n'a même pas vu ça. Mais devant un seul policier, menacé par rapport à ça, quelle a été la réaction de ces gardes puisqu'il a essayé de garder? Quelle a été la réaction puisqu'il devait le sécuriser? Votre réaction, oui. Quand on a tiré sur vous, quelle était la réaction de votre garde? réaction, je vais répondre à ce cas-là pour faire comprendre. Oui, mais je ne comprends rien de français. Merci beaucoup. Garde Nanga, Moussa Nabamazaki va maîtriser son daon pour me mailler devant Bino. Autre question, oui. Nous avons compris que ces gardes ont quitté la maison pour venir maîtriser le policier ici présent. Nous voudrions, Monsieur le Président, que ces gardes comparaissent. Merci. Le président va apprécier par rapport à votre demande. On va écouter Maman Kombonan ici. Maka. Mankou Karim. Oui, Maman. Qu'est-ce qui vous amène à ce jour dans les dossiers qui concernent les pasteurs prévenus avec les policiers? Allez-y. Pasteur Timothée, nayebaki na 2013 le 17 juillet 2020 azalaki jeudi, azalaki na mwanda na mwana na biso azalaki na problème ya motu. Ntango babengi nga na mwanda bayebisi nga makambo wana, nayebisi mama okosala ndenge nini po kokoma awa parce que mwanda eza mosika. Pourquoi pas bomeme na hôpital boyeba eza mpona nini? Par rapport au fait kote nga nayebani na parce qu'il y a un malade, c'est déjà dit. Oui, mais que vous avez des liens avec l'autre partie civile. Vous avez quel lien avec l'autre partie civile? Ouais. Vous êtes la grande sœur, vous êtes de la même famille. Par rapport au fait de l'enfant décédé, vous avez un dossier au parquet civil, non? Oui. Nous ne sommes pas saisis pour ces faits-là. Ici, nous sommes saisis pour des faits dont le ministère public a exposé. Il y a l'incitation, il y a eu les menaces, il y a eu les dissipations. Vous comprenez? Nous restons dans le cadre des faits précis. Itango ya makambo bake ya ba incitation. Vous aussi, vous étiez là, oui ou non? Tango ba beti masasi bake kokangaye. On va pas entrer dans des faits autres. Mais nous voulons préciser que ce pasteur, On a dit qu'il y a un avis de recherche, non? il était recherché depuis. Il s'est caché. Donc en allant à chercher l'arme, c'était pour lui la survie. C'est de la loi, c'est ce qu'on vous a dit. C'est-à-dire, dans les cas précis, madame n'a pas été sur les lieux de la commission des faits dont vous nous avez saisi. Nous restons dans les cadres bien précis. On ne peut pas lui refuser le droit de réclamer. Parce que son frère qui a failli être tué. Monsieur le Président, nous voulons juste faire observer le problème qu'avait le pasteur Timothée, parce qu'il y avait autrefois mort d'homme dont la responsabilité incombait à M. Timothée. Et ici, le ministère public l'a bien dit, il s'était évadé en essayant ce qu'il tentait de faire ici, disant qu'il était malade. Et de là, il est parti. Et ici, on ne peut, il me semble que le tribunal ne peut pas ignorer le fait qu'il y ait... On n'a pas ignoré le fait. On a déjà entendu. Vous voyez pourquoi on nous pose la question quel genre de lien qu'il a, elle a avec l'autre partie. Oui, mais dans ce cas, elle a vu une personne qui a un contentieux avec elle en justice, qui avait disparu depuis tout ce temps. C'est quand même de son droit de s'arrêter et dire que oui, je reconnais ce monsieur qui est poursuivi. C'est pour cela qu'on pose des questions pour savoir
qu'est-ce qu'il y a par rapport au fait précis. Oui. Par rapport, il y a des antécédents. Vous avez entendu, vous-même, vous reconnaissez de part et d'autre qu'il y a un dossier Justement. qui est pendant devant le parquet civil. Que le tribunal ne doit pas ignorer. Même si le tribunal ignore, parce qu'on connaît déjà la source. Hein. La partie civile a relaté les faits. Hein. Même ce qu'il a poussé à aller appeler le procureur. Parce que vous avez suivi la question de l'autre côté, avis de recherche. C'est qu'il y a un dossier qui est pendant et que la personne a été recherchée. Et dans le pasteur prétenu. Oui, bien comme pasteur. nayebaki ye paster kutu ya lieki nanga batambelaka na eglise na ye ye ntango amoni bamaladi abi te na maladi oyo ya mbasu na ndenge joli osala seke tomemi na eglise ya paster ti Pasteur Panda bien. nga moko natiki bamaladi na ndako naketi pa paster ti nakuti paster ti motazali bandimi na ye oyo ya interna na kati bayebisi nga balobi mama soki oluka paster ta numero na yango nga nabengi paster na telefone na ute eza nango natina paster aye tina eglise na ye mama karine narela te ye aza na biro na ye na kati eglise makambo nakutani yango alobi nga nakomatio na moto te bino kolanda na matasi nga nayebi ndako epa bamatasi nake nga moko paster ye moko amati likolo ya moto tie esika bamaladi kasa paster akomi na ndako biso tolandi na makoto komi paster alobi mama karine maladi ya joli kaka lobi donc lelo kwa toza jeudi lobi na tongo nde na obondela butu ayoka to mais mutu aza na problème makasi oyo namoni eza mama biso ntango mobali akufaki mutu asokolaki ye nde abebisi ye nde omoni bamaladi nyonso oyo mais soki tokende na église na bondeli akoyoka bien paster timote abi boyelanga bamaladi oyo tokende na joli majanda ekokoka kotambola te tokende na joli paster timote alobi mama Karine akotraite ma joli ye moko te mpona zwa mwa baide epa mama na ye po parce que yo ozalaki te kotabelaki mama nde fo explike biso nayebisi papa mama okokotambola te paster timote abengi mwana nde ya moto alobi fa moto nanga zwelanga maladi moko ape pa bamama tanse pa baser tanse ser hortense mwana moto ate na moto tikuna azwi mama bijo aye tobandi kosolola na kati eglise biso tofandi ye azoyoka bango mama biso alobi ndenge ebandaki na ndenge akomi na maladi ya makolo paster ayo te paster atuninga oye na combien nabi papa yo moto koloba nazwi $40 kanga natelemi devant justice napesi paster paster atuninga mama Karine oza na 10 000 esika wana nga abi ezanga te papa napesi abimi après quelques minutes azongi na biro na ye aye na mai ya swista na kisi na maboko na kobo ngai natuni paster na papa biso toyeki po tobondela en tout cas c'est comme problème bakisi c'est que namema na telema yalobi te mama Karine kisi oyo naopesa ye ntango akolala mpo nakotisa ye maison de don donc nakoti na prière oyo ekolobi ayoka te aza paster nga kokosa ya mosala azali makambo te j'ai mes enfants na ndako nakosila ye makambo te nazwa paster abeti kisi apesi mwana miniti mwana koyi na se kao nga nayebisi paster paster bauti oya na nzela na uti ozwa bango lelo so oyeba kopesa kisi oyo elalisa ye olinga oyesa na apesi na biloko olia azwi mama bijou na makolo naza na baimage abandi kopakole mabele asangisi ngo na baai abi azokanga maladi wana po emata lisusu te bandi kopakolema babele babiloko ye moko kaka na nzambe ni oyo aobondela otema likolo ya cher so na okosa nde ayebi apakoli ye esili tolala butu wana na kati eglise joli alamuki na mpe ntango aye kosala mwa kolamuka kolobaloba na ba 4 heures pasaki moto ayebisi nga bi na mandate 3 jeunes garçons na nga baomema bino na mai napesi bango bible parce que na minute oyo bamaladi baza ebele naza makambo na osala napesi bango bible baomema bino na mai moko boye mai wana so bakei na ye baobwaka ye 7 fois na mai so babwaki ye 7 fois na mai ndenge baoya na ye boye so na bondeli ye bokei na ye ndako comme ça totika kosunga mabiso problème te apesi nga 3 jeunes garçons moko na bible bamisusu ya maboko pamba nga na joli ezotambola na joli malgré ti bakwiti oyebi moto apesaki bavalume bakwiti ntina mai yango eza na bangomba kuna na base eza quartier na biso nga nakola na quartier wana
nga kutu na obetela ndeti bana na mbeli solo nga ma yango koma boye koto yo donc obeta ndeti solo bakie bana na babwaki to 7 fois na mali tozondi na yo pasteur atuni na mama Karine na nzela tie makelele nga te na moni vraiment atie makelele tani bon ça va il faut na kotie maison de dom mais bato baze ebele esprit tovandi pasteur azongi su na biro ne na kati ayoki jelo azotiatia makelele libanda koti na biro na ye esi na kisi na sikela pasteur pasteur bakisa nini ozopesa ye soki eza problème akisi tinda ngai namema ye na hôpital yango na okisi nini ozopesa ye pasteur ye mo atanganga nkombo abi na opesa ye seno bahôpital na balu diazepanga mais diazepa ezalaka bien te na ndenge azolala na labo azolemba pasteur aokanga mwana na bato ya de témoignage na nga nango meme na telefone maabijo ava kufa parkekenda kosambisa maabijo na hôpital esalaka kosime ezali pasteur akangi mwana pesi si mwana kisi mwana kao nazeli mwana ayokika bien te ntango mwana olamuka azolobalobaka pasteur abenga alobi ye moko asololi na mwana nzambe te moto alakisi ye asololi na mwana mwana ayebisi ye na mwanda eya na kamara ene moko ya mobali copain na ye asengaki ye robe azwaki robe na ye ya couleur rose apesaki ye mama Karine nga na moi maladi ezouta kuna yo lokola oza mama bango azobela sombelanga robe ya rose sombelanga Philippe sombelanga senge cette fois-ci nakotinda esu na mai na bato misusu te ngai moko pasteur mutu na omema eseke mai oyo natindaki ya liboso erate ngai moko mutu na omema ye so na okosela pasteur Timothée mabiju na joli baa na kunda balamuka bazonga nasomba barobe na bima c'était dimanche wa tosali 4 jours na nini toyaka le 17 tokomi ti déjà le 20 c'est 4 jours na église na ye pasteur Timothée atinga nasomba biloko wana po amema joli na mai wana entre-temps azopesa mpe maabiju bakisi azokanga ye ka makolo na banini mo omona kolinge babandi akangi azoyoka pasi nayebisi pasteur eloko eza dimanche oyebi nga nazala mosika natikaki mpe bana lokwa papa mpe aza awa nake nasombela papa robi ndenge olobi comme ça lobi nga na ozala te naleka nao na mosala mpo ape ezosenga mbongo pasteur ayebisi nga mama Karine oyebi joli soki ayoki bi eloko oyelanga batone bachervon mpo ndenge tootonda eglise abi papa wana problème te abi sikoyo ozokende nani oyo akotikala koasime responsabilité no na nsima ngai papa azali bongo mpo na mbongo ngai olobi kasi soutenir nazwi $20 napesi pasteur Timothée na kati ya biro na eza na bapeve na ngai nyonso banda na polise napesi pasteur Timothée alobi ye moko akomema joli nasombele biloko wana tobima na papa na nga dimanche wana ntango eglise na esili parce que tozalaki na kati ya eglise ngai nasengele nzela efo nazonga ndako namona bana nake nasombi barobe wana biloko nyonso natindi papa mais nayebisi pasteur Timothée toko na kosala effort lundi na okoma déjà avant pasteur Timothée ayebisi ngani ay mama Karine ntango ayebisi ye ngaki ya joli ayebisi ye mwana mobali wana apesaki ye robe nde ebelisi ye motu ngai nazwi parole nabi nalobi etake mama na kati ya église nabi pasteur Timothée ana oloba etake mama joli na babali ye te donc pour dire eza na motu moko akoki kosalela mayele na ye biso tosouffrir awa soki eza bongo na ndenge ye olobi ke nasomba robe joli ayoka te pasteur Timothée asaisi parole wana ayesina mama Karine nakosepela lobi soki owuti mosala oleka lokwa na mema joli na mai nga moko oza na cérémonie oyo okosala oloba maloba wana pendant alati robe wana molimo wana ekoli esili en tout cas natika bango eleka na butu nayebi te tokomi lundi jour oyo pasteur amemaki joli na mai wana amemaki esikoyo ye moko amemi joli bake na leki na nga ornela mpo mwana na biso efo azala na bandimi na ye mosusu mais kote na biso ezalaki conclure nga mpe nake mosala tellement naza bato na hôpital na église na ye mbangu 18h nakoti na église nakuti joli atandani na se Mabiju alali pembeni wana na etoko natuni Mabiju parce que aloba très bien boko moni pe atala ba vidéo andako oloba bien atali na problème oloba te pasi na ndeko yabi mwana alali boye ponya yabi jo alobi Timothée ba uti su ba mai na bango wana jola zo loba kaka kangi na bana na ye parce que ngana zaki na moko na bana mibali ba pese ki na lali mais na bongisa ki place mais lokwa moye na omona su motu te po atombole atiaye ngai na tombola joli na mwana suka na biso tolali 6 mois ngai mpe na ye nalali na katikati tokomi 22h pasteur Timothée akoti na église moto liboso atunaki nga
oto olobela bato bakufa Pasteur Timothée abi mama Karine aye nga na bi paster nazali na telemi na pesembe abi tinda mutasomba mai asombi bilanga suisse abi zola saka ya olala nga abi azaka ya olala bando pesa ke bakisa na zaka ya olala abi tinda mutasomba mai oyo yebi nga na Pasteur Timothée soki na okosa bato do olobela bala ya kufa na tindi na ke na basombi mai tindi mwana ne moya mobali asombi mai na buntu parce que quartier ça moi molili eza quartier na biso tokola asombi mai ye nango atuni nga makarni oza na 500 francs abi kaka 500 francs abi na dibisi 500 francs na sac abi 500 francs a prier là makarni pakola ye nango loba mama abadi ko posobika okoma makasi tala mama zobela boyebo yoka bien yo ba muta ko ko esprit na ote esprit na ezonga pasaka bondela oyo kakina Pasteur Timothée ebisinga mama Karine kende sika banjele kabwani mibale omoni ndenge ozobima awa kende basika ona olobela bato bakufa kende bisika banjele kabwani mibale wana na butu na bimanga moko nzambe na nga aza likolo na likolo nzambe liboso bino tribunal so na okosa sezalaki bongo te lelo bakokokani azalaki ayebisinga bikende sika banjele eza na bapv na nga nyonso bwaka mbongo wana moto akolokota mbongo wana ntongo yenda ozwa maladi joli ntango olamuka ayoka papa tosala kuyanga ensemble na église nake na bwaki nanga mpe mbongo na ye nalali esika bamaladi nanga bazalaki nga mpona kabola bango na katikati koto mabijo alali koto ojoli alali papa tokomi 4h50 église baningi babanda kosala matinale pasaki siko ezondenga koma mwana oyo banda aire na yaki mais aza kaka na même position oyo kaka alali ntina ntongo nabimi na se soulage epesinga neti kobanga nazongi na église nasimbi te mabiso ozalaki na mwa isolé mais toza na kati église lamu jusqu'au grande frère nabiya bijou zwa makasi talelanga jo ya bijou atelemi avandi meye abandi otala bijou abi Karine mwana azali nga mona bengati nabi papa kosala na église te yaka ekosala na titi matina te yaka Pasteur Timothée alongwe na chair na ye ezalaki ka ndenge otala ngo alongwe na chair etiesika biso aya tali jo nga tona bandi de akolena na yemba njengo nzambe na bengo nani parce que etonaki nga naza kati église ye alobi kotyama keye na église te moto akufi te abengi mwana moto wana bozoye bomeme na hôpital akangani nga bi Pasteur Timothée donc okanga bango ezalaki bandanga nayaki po position anga nakutelaki joli banda lobi yango na moto bamataki ndenge bazwi mwana batie na katikati atieka maboko so mpe na okosa nzambe aza likolo atieka maboko mutu moya Timothée na nsima moto ezalaki ya ye moko Timothée mais ye te moto amataki ayebi mwana amemaki joli na nde nzoka te apesaki bana wana consigne ke ndenge bozokoma kaka na hôpital bobwaki bozongi biso toyeba te nga nabimi na molili naveni Makisosila na kote église eza Makisosila poko mepa ya biso na esonia yango na ote nabimi wana nabi bakuluna koto oyo bana oyo bayebanga lisu te sana nalanda bango ntina hôpital ya mabende nayebi yango bien me nakoko kutana likambo na nzela naza mwa mwasi na pe na saki nake ntina ndako na biso nalamusa papa me papa tala makambo tomoni me na miniti oyo joli aza esi na église te nake na ye na hôpital tolanda tokomi na nzela oyo aveni na biso eza baveni moto oyo euti oyo tozalaki nango na église euti kuna na hôpital ezoya elekanga na bene ya kotelema elekanga natali mama matasi ngabi matasi bana wana sava wana te prévenu Bolandi mama ndenge narration na ye wana eza solo beza lokuta bendela lokuta dossier eza kuna na parti nyonso eza lokuta si makambo ya mwana na église konani kopakola ye kopesa ye bamai bakisi wana nyonso eza lokuta apesa mpe mbongo na parke wana wi wana tokata na mokufi ntango mwana akufi tobandi osamba bakangi ye bayene na parke tokomi na parke ngai nazalaki na kanda nabaki eloko osalinga parce que nayebisaki oke mwana soki eza hôpital tomema na hôpital atoki na makambo ezala Pasteur Timothée na bavoka na ye eza banimero mosusu bavoka na ye eza na telefone bapesa $400 na parke mpo bato banégocie bakunda mwana boyebo
lobi na ntango na ye parce que moto azalaki mbongo azalaki nani Kenya ezalaki ngai ntango bandi obenganga baavoka na ye bandi obenganga mama Karine okomi na bino okoma te nga na oyela makambo na ye ntango na Prévenu, réaction. C'est lui qui répond par rapport à ce que la partie civile vient de dire. biloko nyonso wana azoloba wana surtout sambi kuna na Tout n'est pas simple. Et ça, solo bien le côté makambo. oyo azoloba ya bakisi wana eza lokuta parce que barapport médical eza biloko nyonso eza bapreuve Mais kotinda na mai akende mai et consort. Ça solo bien le côté. bon eleki boye Mna mukuse. Et ça solo bien le côté. eza lokolo ya kokenda mai wana ezalaki recommandation oyo parce que kuna nzambe azolobanza baprophétise oyo lokolo ba recommandation basame oyo azoloba oyo barapport médical nyonso Bon, en tant bosamba déjà na parquet civil. Toyoki kaka nani pona il fallait que tout alana. Voilà, il est déjà 17 Ces témoins que toutes les parties ont promis de pouvoir déposer. Vous croyez qu'on va faire la descente à 7 heures? Non, nous disons simplement que ça soit. C'est pour éclairer votre C'est le tribunal qui va apprécier. D'abord, il faut que nous entendions les témoins. Il faut que nous puissions entendre tous ces témoins s'ils s'avèrent importants. Il faut la descente. Il faut mettre le moyen. Voilà. Vous avez les listes, on renvoie à une semaine pour permettre aux différents témoins d'être, comme vous posez les listes, c'est vous qui allez présenter ces témoins. Parce que si on vous dit d'amener demain, vous ne saurez pas les amener demain. À une semaine, parce que déjà demain, quand je parle, on ne m'écoute pas. C'est là on fait sa préoccupation. Donc, on va renvoyer à une semaine pour la comparution de témoins. Parce que ce sont des témoins qui vont encore éclairer. On a entendu qu'il y a des images que les gens ont filmé cette séquence, comment les ordres étaient donnés par la partie civile, comment il y a eu des crépitements de balles tirées. Tout ça, on va voir dans les images que vous avez. Préparer tout ça à l'audience du mardi, parce que demain c'est mercredi, on a audience. Jeudi, il y a d'autres programmes et vendredi. On se retrouve le mardi pour entendre toutes les parties, éventuellement conclure avec toutes les parties. S'il y aura des centres, on va apprécier quand même. Mais avant que je demande qu'est-ce que vous voulez encore dire. S'il y a les images, vous mettez ça dans les flashs. C'est dans les flashs que nous allons faire passer, pas dans un téléphone pour faire les appels. S'il y en a des images, vous mettez dans les flashs et vous nous amenez, on va soumettre au débat. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations partie civile? Il n'y a pas de préoccupations partie prévenue. Mais par rapport, je voudrais bien comprendre, c'est que le mardi prochain, les témoins seront sommés ici. Ils doivent être entendus ici. Vous voulez entendre les témoins là-bas? Il n'y a pas de sommet. Comment on va les sommer? C'est dans le sens que le greffe peut nous donner le... Les sommations, c'est autre chose. Donc, quand vous passez au greffe de demain, vous déposez vos listes pour permettre au greffier de voir ces dossiers. Voilà, on renvoie de manière contradictoire à la week-end. Ce serait le mardi à 9h. Soyez là matinalement pour nous permettre d'instruire et de pouvoir se terminer dans le meilleur temps. Voilà. Commandant pour tout bien. Criminel militaire. Gardez. Vous. Ok. Armé. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Njin, mon major, la séance de séjour est levée. Prochaine audience le mardi à 9h. Ah, vous êtes mon major. Arme, oh! Bien! Oui.